Salut, bonjour la grande famille des MK Mbelou TV officiel. En tout cas, moi, votre humble servante, Maman MK, je nous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi, quand il y a à dire, en tout cas, on n'hésite pas. Surtout, moi, je n'hésite pas pour venir vous parler. Ok, la grande famille? Ok, vous allez bien, j'espère. Hein, vous allez bien? Voilà. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de plonger dans notre contenu, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous qui a récemment rejoint la famille en cliquant sur ce bouton s'abonner. Vous êtes la raison pour laquelle cette communauté grandit et prospère. Aujourd'hui, je vous ai amené Ebakata, la vidéo que vous voyez à mes côtés. Vous voyez une vidéo là, je vais vous mettre les sons et puis on va revenir pour essayer un peu de faire une petite analyse à propos de cette petite vidéo. La famille, moi je me demande, hein, ici dans cette vidéo, Bellevue en ce moment, elle n'est pas à Kinshasa. Bellevue n'est pas au Congo. Elle est quelque part. Mais pourquoi le nom de Bellevue se retrouve dans vos lives, dans vos vidéos? Pourquoi amener le nom de Bellevue qu'on dit dans vos vidéos? Si Marie-Jeanne a pris la part de sa copine Ebakata Vimbo, c'est normal la famille. Je vais revenir. Suivons d'abord la vidéo, comme ça, vous et moi, hein, on va essayer de faire une petite analyse comme de grandes personnes. Tout mes canons kosola, tout la vidéo on a bino ensemble. La famille, tout mes vidéo, mais Tomeka Kolandango, ceux qui ne nous abonnent à MK Mbelou TV officiel, je vous demande poliment de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez, ça nous fera énormément du plaisir. Mais je nous laisse d'abord suivre cette vidéo et puis nous allons revenir parce que moi, ça m'a beaucoup choqué quand je vis les gens faire des lives au nom de Bellevue. Qu'on dit, au juste c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez avec Bellevue? Suivons d'abord la vidéo. On revient tout à l'heure. On revient tout à l'heure. Alors, on est en manque à respect. Non. S'il te plaît. S'il te plaît, na meka na loba nzati mais na matata koleka même bateau balo tena lobi ipano comme na makambo na mabete to lobi ya lusela lobi na moto s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. soki baswinga na kamera problème te na eboya ka micro ngala kamiso so yeba yango na yebisi oke non na tena CD pataki na C yo no to comprendre mbala moko lobi na ke to so na samba to na posa note. Alors on est en manque à respect. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, na meka na loba nzati mais na matata koleka même bateau balo tena lobi ipano comme na makambo na mabete to lobi ya lusela lobi na moto Voilà
la famille, je crois que nous venons tous de suivre. Tu vraiment que la vidéo oyoyo et comme il y a de cela moins de 24 heures comme est belle vie ba zongi songo sous na toi le quoi li kambu mususu. Bandeko ezalaka normal. Moi je trouve ça normal. Pourquoi? Parce que toza batu nga se komelanga et komelanga plusieurs reprises. Nazana muninga nanga to travailler ensemble. Mais ce qui tozo kene na nzela et que mutu moko a misbehave to a se comporter bien tenaye. Et tant que moninga na ye si faut na loba na lobaka la grande famille. Wana nga na ozo par nanga na pesi ka exemple nanga. Na pesi ka exemple nanga. Tomona ango na ba couple. Soki mutu alinga manque exemple moi si na yo to mobali na yo. A manqué yo te ma manqué partenaire na yo. Partenaire mususu soka sepela ete aoya aoloba. Pourquoi? Parce que baza ensemble. Tomoni na matanga ya papa Chaka Congo, ba mame bakata bazalaki wana, ba Marie-Jeanne Bololé bazalaki na ba artiste belé bazalaki na matanga. Ndeko na biso Yves Ipan toyebi asala musala na bien, wana tokoboya ngote. Aza patron toyebi yango. Abandaki kozwa ba insert pour na kokotisa na chaîne na ye, mais abandaki koya po a filmer ndeko mususu mais maman na biso ebakata te. Tango azoya ebakata aza magicien te po ayeba ke non nenge Yves Ipan azoya wana azoya epa na ete. Mais tellement que ebakata alinga kane bon remarquer ya Nicole na ba buzo ba nyonso to les cas sur internet. Soki aza na kati za 2% sur 100% ya ba buzo ba. C'est vraiment une dame qui se respecte. Alinga penda ba caméra pampamba parce que so lingi caméra pampamba o koma ba opotayo. C'est pourquoi Nicole et Bakata artiste na biso alinga na makaba ba caméra te. Tango Monique journaliste azako approcher, azako s'approcher vers ye. Elle a dit à na journaliste que non en tout cas na salle émission te ko zwanga te ko filmer ngate ko zwanga te. Journaliste a ébissé Yves Ipan a ébissé non excusez-moi nazo zo juste ben ser mais nazo zoyote na toza na posa na ote atanga na sepela te atamukie. Vous savez la famille au cause non a raison mais la façon de parler ta façon de parler ce que Bakata a réagir à l'obake à sepelite pour peut-être façon à l'obé parce que biso no surtout au loba tozaki kunati. Peut-être façon Yves Ipan à répondre et Bakata s'appelle dans ote pour que l'obane que non tozakta na posa na ote. Non, nous devons respecter nos artistes hein? La famille. Toya kaka ko sala banaliste bo job bo taba. Que potoza fan ya mutu moko be potoza ba fanatique ya mutu moko bo non. Il faut toya ka koloba tant que mikolo tant que bato baza mature et tant que bato ba passa ne fils que ta na bande de l'école à 6 ans primaire. Ngatanga na osepela te mutolo manga ke o d'ailleurs na loba na ote naza aposa na ote tozani na posa mutu bote akoka peka koloba po aboma moto akoba te mère posa sœur na ye te sœur te na ozo ote na ozande mutu entel na lini juste na ozo ben sœur et ngo suka bien suki nika wana c'est bon mais pourquoi ko bakisa toza na posa na ote wana eza ko dénigrer mutu oui eza vraiment ko dénigrer mutu Marie-Jeanne tango azawana bazane bakata aza ninga na aza collègue na de service elle aussi elle n'a pas aimé yango a réagir à tourner oh yo po komi na makambo boye parce que Marie-Jeanne a le carapé na ba émission pas Yves Ipan ayebi ke aza muta ba polémique te mais tango a lobelo mo bongo et tant que ba artiste na ba makambo o ezoleka sur les réseaux sociaux atelabi muto o eza ba balle perdue. Ah ben oui hein, et ça va belle perdue. Marie-Jeanne a sepelité à lobby na ndeba komisko ko sala mo échange de paroles. Si ko bateau bozoya ko sala ba analyse na bino que Marie-Jeanne azalaka toujours si ma belle vie boko loka bomona belle vie ndakala na bino bomona pena belle vie ndakala na bino belle vie kandi akoma ndakala na bino lokola Marie-Jeanne a sala intervention pour ne bakata pour ninte boyaka boloba na Marie-Jeanne yemoko bo kotisi belle vie na sens ni na neni Nandeni bokoti si Bellevue awa Bellevue rapport ni nezali entre Marie-Jeanne na Bellevue na matanga o.
La famille, dites-moi un peu, bino bat bo raisonner kitoko, bino bat bo zaba intellectuel, bino bat bo sala soki nengeni ni bo sala ba combo. Venez me dire un peu dans des commentaires, je ne veux pas des insultes, parce qu'à ta bo finginga échanger et l'autre, non zaka nde na zaboe, non zaka elongi mabende na zaboe, mais problème nangeza, belle vue. Aye kokota na makambu oyo nengeni po boko mo finga Marie-Jeanne ke non azala ka soko moni belle vie na ba matanga sima soko moni belle vie ça selfie belle vie faut ça na sima belle vie pour visibilité tout et tout siko so boloba ka kombo ya Marie-Jeanne bolinga botala mate il faut ka butaka kombo bela. Dites-moi un peu la grande famille, est-ce qu'il fallait que c'était vraiment, dites-moi si c'était vraiment important ya ko ramener bela na makambo. Est-ce que c'est important belle vie aya kokota na makambo au moins na mwasa batu aza na ye kutu na Congo te azo ko penser na makambo susu azo penser na vie na ye na future na ye na makambo na ye na ba business na ye bino boya ko ramener toujours na makambo oza sans importance bozo ko ramener na makambo oza ya bassesse bozo ko ramener toujours na ba injure boko le ki sata une semaine te bo sali ba analyse na bino ya batu na bino bo appréciaka sans pour autant ko koti ya belle vie na kati e ko sala mate ya wana na lingana ye batana mo eloko ana boko sa ba analyse na bino te bolobi makambo na bino. Il faut que vous luka belle vue, vous luka ka ndakala na bino to likala konki na bino ya belle vue, boye bo chie wana, bo tumbiende bo tumbaka, bo sasi ndenge bo sasaka. Vous pouvez toutefois parler à Marie-Jeanne que non, etala kiote fallait pas au quota. Fallait pas au quota. Si comme finga nyo surtout boye bo banzo finga na belle vue à sali binoni. Belle vue kwa zaki na matanga ngote. Siko soka za na matanga. Donc c'est qu'on est ngoza que no belle vue ndatinda ki bango. Oui, parce que vous avez surtout vos potango kabela. Vous avez sur ma camion sur ma bebo ya kana oka kolati sango moi sa batu oyo ya mutu elenda. Eza nini? Intelligence pe sagesse on zamba pese mutese ça la pese bino qui me fie en fit de autoni. Intelligence pe douceur pe tendresse on zamba tsakati na ye. Yango pesa qui fie en fit ha. Ngane na zabo so na otambo na ma copine privée personnelle Lydia Mboso to ke na nzela et que muta tumboli yeto muta lobi na likambu et tant que Nazana est présente na oloba de même avec elle saute aux nzela to otambola et que mutu moko a interfere na akoloba a vanda bouche bete a oloba parce que eza normal Koya koloba ko sala ba analyse la bino ndenge makamango le ki eza problème te là on n'en disconvient pas. Moi mon problème est que pourquoi ramener le nom de Bellevue dans cette affaire parce que elle n'est pour rien. Pourquoi la ramener ici? Pourquoi ramener Bella? So Marie-Jeanne tant Bellevue kanga ba photo zala na c'est normal parce que azan de connaît ba sala na musala moko so ba kanga ba photo faut ba zala ensemble. Biso zara na ba church bo muta kanga photo na ye après église oyepe wana o mi konti ici le quoi yo pozaki na kati ya programme en kota photo mozaki te o kangi ka photo na ndeko na yo. C'est normal. C'est normal. So, vous devez arrêter à un moment donné avec vos blablabla, avec vos histoires, toujours ramener bela na babuzo banabino, ce qui boza pour ça que loba makambo pona artiste moko boye sur na comprendre phénomène nate. Ce qui zakara ke artiste wana azalaka atournaka mingi na bela télévision. Hey, wano komona ba atakure ke yelo bana ngata sango papa biso Israël. Atakure ke wana bokozwa penza ata ba groupe électrogène bo mami ki wana pum bo tie ce qui pétrole les attes tout essence les attes pour ba groupe électrogène et ça là bozu ba panneau solaire bo mami ki tu pour makambuka o muto sala pa bela e bima e kende bi kenandenga mabe ezala nini nous devons soutenir nos artistes dans le bon pas dans le mauvais sens. Je nous dis toujours que nous devons faire des analyses loyales. Tout le bel film et artiste na biso ya ba ndeko na biso oh yo préféraka parce que ngana oya ko obligé te olinga Bellevue kondi. Ngana oya ko obligé te olinga Sila Bisanu. Na oya ko obligé te olinga Ursule Pechanga Mobutu. Na ko obligé te olinga Dinana la douce. Mutu na mutu aza na préférence na ye. Mais tant que tozo ya ko sa ba analyse, ezate so yo préféra mutu moko boy quelqu'un
quelconque oh wana kuno linga kete orozwa kaka oh tuka kaka ndeko wana tuka kaka ndeko wana. Pourquoi? Parce que ozana posa batu baye ba ke yondo eboloba. Non, c'est pas gentil la famille. À un moment donné, il faut arrêter, il faut penser. Hein. Mokili Otoza, nous sommes tous des pèlerins, nous allons passer. Exact ce qui est le long nzamba peso pe mawana ya bon moya ofela pesu le koza ngoya ofele et pour toi tu te dis que tu as plein droit de faire tout ce que tu veux, de venir insulter les gens dans le net. Non! Nzamba peso pe mawana ya bon moya ozana ngwana olo tele matana caméra bandoko finga yembata. Yembata zot lukata nzembo moko boyo yemba. Parce que venir insulter comme ça dans le net, ils ont surtout biso communauté congolaise. Surtout biso communauté congolaise. Na habité internet sango so ba yela biso na ndenge ka ndenge zo kende boye. Tout le monde na ba communauté mususu bazo vanda bazo beta ba masolo bazo sama ba évaluation comment ils peuvent faire pour la jeunesse na bango. Oso na ba idée zo pesa mana. O kota na ba live sur TikTok au côté na live moko ba gabonaise to ba camerounaise to ba ivoirien. Tu trouves que le jeune entre eux ou entre elles, bazo pesa na ba idée comment faire pour que Nina Bango ait avancé. Mais c'est le contraire chez nous les Congolais. C'est le contraire. Biso so ito devant caméra zakapo ya mama na yo, ya tata na yo. Atenga maboye, mukuse, mwindu, minu boye, munoko boye, azongisi boye. Là c'est notre spécialité. Voilà la spécialité na biso ba Congolais. La famille. Moi, ça m'a fait trop mal. Si je suis venue ce matin, ou je ne sais pas à quelle heure vous allez me regarder, c'était juste pour faire voir aux gens que vous pouvez passer pour faire vos analyses sans pour autant insulter. Faites vos analyses sur le bela. Je disais, pardon, ce qui est peut-être devant nous pour le pasteur Mike. Le juste pasteur Mike Kalamba, il a la promotion na Sokolingi, que pasteur Mike a kobeta le boy na Zénith, a kobeta sous na stade de martyr. Ce qu'on a pour le pasteur Moïse Mbiye, oyo le pasteur Moïse Mbiye, que non, pasteur Moïse Mbiye a kobeta le 19 mai. Rien que le pasteur Moïse Mbiye. Ce qu'on a la sœur de Boranenga obeta concerné na Zénith. Oyo le sœur de Boranenga obeta concerné na Zénith. Mais exacte zaka que so yo lobela lika moko boye, il faut bozwaka mbinzo na bino o bino bo mesana ko bo monela, mbinzo na bino oyo azalaka ata boye ko finga lokwa nzamba pese motema moko na yeba ate. Ce qui a ndenge nini alobaka te andimaka ba insulte na bino nyonso tu wana, allez, il faut ka boya boluka bokotisa na katikati. La famille, c'est pas gentil. C'est pas gentil, je vous jure, c'est pas gentil. Allez, on va makambo zo kendele. Et sou kamabe. Na tangi koma mutute, mais na tali ba analyse ba tuba sali façon Bellevue azo finga mais non, c'est trop. Bellevue n'a rien à voir dans cette affaire. Bellevue n'a rien à voir. Alors, ceux qui Marie-Jeanne a vu par yande konae et bakata, c'est parce que c'est pas l'IPT. Pour ceux qui peuvent s'occuper que baloba na Marie-Jeanne bongo et bakata pas linga qui a intervenir. Nga l'intimité que gesho na tontope ba okene na nzela to baza place moko boye mutu moko alobi na gesho ndenge Yves Ipana alobi na ebakata le Pierrot ovanda ka bonga tale na misu. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Là, c'est diminuer nos artistes. To yeba nenga ko loba boza ba intellectuel bokende la ba classe. Siko ata elobeli pe ezara problème. On a raison, bah non, il n'y a pas été, oui, on n'en disconvient pas. Au lobby, au coca, il faut expliquer, dans le ben à deux, que non, mère était, na ozoyote, na ozom de koki ngandi. Point final. Point final. Bino, na ozoka, moins c'est un point, tala kakabouébou, ndenge zalaka. Et si, tu ne pouvais pas ajouter que, na oktoke no wap, toi, na posa na ote, non, là, ça n'est de trop quand même. Et bakata aza muto, azape patron na chaîne nae, azape mama parent responsable, en lingate ne kwata yoza moi mobile nde bazozwa le devant pour dire que non, il va za moi mobile, il faut weba ndengo lobane, yé tant que moi mobile, pourquoi il n'a pas commencé par respecter le femme? Pourquoi il n'a pas commencé par respecter le femme?
falazana manière olobela mame bakata ndenyo surtout linga ko zalate la grande famille. Vraiment merci beaucoup, je vous aime de tout cœur. Toi qui ka ko beta moi mbela mukieto tika komba Bellevue na buzoba na busoto na bino enyo surtout ka Bellevue. Soki azana ete na likambana bo koti sakete en tout cas. Bo koti sakete. Wana pela dilo tozo bundela nde butu mo itongo po kwa yango wana. So Bellevue azana makam na bino te so bo sa analyse na bino. Bo tika komba Bellevue à côté. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement sur MK Mbelu TV officiel, votre chaîne de référence, votre chaîne. Je nous dis toujours que quand on est dans le ben na début que mutu na mutu a une préférence na ye, on a MK Mbelu TV officiel, to le bela mingi famille bota, en tout cas bana famille bota bozo ba kit liboso, bana maye bo fanda. Abonnez-vous sur les manuels liboso, abonne-toi, ba dina chou bo s'abonner, ba Pecha Lover bo s'abonner, ba Abakouk bo s'abonner, ba Gaulois bo s'abonner, ba Warrior bo s'abonner. Donc chaîne oh ils a bon abatunion surtout sans discrimination. Ah oui ça l'a raté. Mais na précisera trop bien pour dire qui mingi tolobelara mingi de Bellevue Kandila patronne la poutine de l'écriture. Moi si oh mon thème ezala le quoi et balé. Moi si oh mon thème nzamba taya mon nene. Moi si oh yo asana tendresse mongo ya ko lobela kutute. Fanda na Bellevue Kandila patronne en tout cas ndenge ka nzamba pesa sagesse. Un peu intelligence koba film qui toko la famille déjà film na biso discrédit les kana oh non Nathalie film te kendo ko par na yo ngana zo ngai. On va revenir pour faire une petite analyse sur le film parce que ça film moko kitoko makasi bazo te abiso comment est-ce que la vie d'aujourd'hui batu ba komi na kati ya ba église na blong benga ngata na lingala. Comment est-ce que ba frère vini na église ba tonani? Comment est-ce que ma frère Guécho va tourner dans l'église? Comment est-ce que ma maman présidente, ma maman Milo va tourner dans l'église? Et bien, mon thème est kundu. Bali comme on te ça et logo c'est que c'est il a beau là tu nous mode décolleté na yo. Là tu nous mode décolleté no surtout ça aux moi poitrine logo ba makoma. So ba mona kabo ya oh il a teli nino boy. Oh boy et le beli mabe. Ata ozanu na raison mais tant encore lobi bon surtout sur lobi bon na mutlo kwanga lobi na kitisi sous décolleté yaka sous koloba on se sentir ridicule. Voilà la famille, abonnez-vous massivement to kenena Bellevue TV total la film na biso discrédit en tout cas film moko kitoko tellement nzamba pesa bela ba inspiration nzamba peneza Bellevue la libo lotisi boy pour apporter un plus na mboka na ye. Éducation qui toque peut-être aux autres à Bellevue Télévision. En tout cas, abonnez-vous, ne restez pas silencieux. Focus, travail. Tout beau ça na Bellevue na lo sambo te po bozo mon abino mon côté. Attaque partout. Attaque bela zana écoute atana likambute mais attaque toujours. Malingi toujours déstabiliser vie à ndeko na biso ya mwasi o nzambe apesa biso likabo. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez. Ce qui est sous Christ oazongi te ngai wabino mama MK na kozonge la biso tozawa. Nazo senga biso nde to s'abonner chaîne MK Mbelu TV officiel eza bébé o abotami. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous pendako baloba libokema nde mama la biso nde komoka loba abonnez-vous libokema. Je vous aime beaucoup. En tout cas, on a tout ici mutu libaku pour na analyse na ngabo limbisa ngai mais Toyaki kapo to me kampe ko lobela pona likambo parce que moi ça m'a vraiment beaucoup dérangé de voir que mutu azana ata na problème te mais ba ye ba kotisi na kati. Voilà, merci beaucoup. Tokutani na mbala sima. C'est ça l'interview. Soki ba swinga la caméra ça problème te. Na boya ka micro. Na la caméra soso yera. Yango na yebisi OK non. C'est bon. Na tena c'est même pas qui na c'est yo nom to comprendre mbala moko lobi na ke to profiter na samba to na posa noté alors on est en manque à respect non s'il te plaît s'il te plaît na okende na ngongo na ko yo tu le bandeni non JP au monde na mais ta ba fongoli ba caméra mi bien nga
na meka na loba penzati mais na matata koleka même bateau balo tena lobi ipano comme na makambo eza mabete to lobi ya le sel lobi na lobi ne mabete ya lobi na nga non s'il vous plaît non s'il vous plaît soki bazwinga na kamera eza problème te na eboyaka micro nga na kanisi ozoyebanga yango nayebisi oke non natie na se nde natiaki na se yo nde moto comprendre mbala moko olobi nanga ke tozwaki mpe masaba toa na posano te alors wana eza manque à respect ngai yango mpe na lobi non s'il te plaît nakokende nango jipe omoni masaba nga na meka na loba penza te mais na matata koleka même bateau balo tena lobi ipano comme na makambo eza mabete to lobi ya le sel na lobi ne mabete ya lobi na nga non s'il vous plaît non eza s'il vous plaît